Les lions de la presse. Les lions de la presse, misala nabino ezako yokana. Et nous le baki. Tangu batu babani na ndako, bazana besoin ya info. Bazana besoin ya liebi. Le collé elle est là qui va comprendre que les camions sont les à Paris, les camions sont les à Congo, Kinshasa, Gabon, Côte d'Ivoire, Brazzaville, Angola, et sont les Kawaii. Bono Yokango, rassemblement, les lions de la presse. Yokabango, Kolanda Bisso, ce qui est dans la musique chrétienne. Zamba Pambola. Les lions de la presse. La minute au débat. La minute aux abat. Mais toujours ensemble, les lions de la presse. Zamba Souramo, toujours avancement. Merci, Balandino Sobomesana Kolanda. Yabino, le king de la presse, na kombo ya Edino Image. Lelo na yambele bino, mama ya Samai. Isamba les boussoupena yambaye mais boruyoka on est 60 ans pour na peuple congolais. Alors mamboute na docteur Jean-Baptiste Tenda, merci mon vieux candidat tout solo qui lelo maman to bana luka yuna yambi. Alors maman to poto ke na so musika tout solo là pour peuple azolinganda yo kande mingi yo pour soto bibe mingi ça puis moi bien ti. Alors bonjour maman to. Bonjour papa Ndekonabiso. Edino Image boyo kakalaire nyoso Edino Image batumsu balukaka baye ba Edino Image nani yango wala balobaka wana maman to alobaka Edino Image yeyo Edino Image le king de la presse yeyo boyo kaka. En tout cas merci mingi na ndenge olukinga na ndenge to monani en tout cas merci mingi en tout cas papa Edino Image. Merci maman to ozaki demande ya docteur Jean-Baptiste Tenda ne alobaki naluka maman Antoinette Kinkala maman ya se ya mai. Alors, maman, tout au vivre confinement de Réuni. Ah, papa, confinement, Zaki Nakati, Zaka passe parce que c'est quelque chose qui nous est arrivé comme ça. Il y a bon confinement, Nazaki na confinement, mouké, et puis après, on a travaillé pendant le confinement parce que je travaille dans le médico-social. Dans le médico-social, donc, il y a un établissement Zaki pour les et structure nationale qui pour les donc tous obligés à travailler mais en tout cas ils avaient très difficile parce que c'est une maladie autozéla quitter et inopinément comme ça et puis changer ma vie tout le monde a colo bakazo vivre sous avant confinement d'engazaki avanté et changer ce que comme après confinement ce que ma cambo changer pe mingi penza papa yango donc vivre confinement ils avaient le comment la monter. Alors d'après maman Anto est-ce qui est le comment vous avez inventé ou bien est-ce le comment c'est normal et réel? D'après maman Anto. Pendant que tu passé confinement et puis bah mort au yomoni est-ce qui maladie moko inventé toi ça maladie moko penza vraie maladie penza zali maladie o ezali créer na maboko ya batu donc batu ba créer ngo ils ont batu wana ba créer maladie wana ezali to yebi ngo tozo mona ba réseaux sociaux tozo mona ba mindele baza ko loba ngo bango moko za maladie o créer c'est un groupe de personnes qui ont décidé que toza ebele na mukili il faut to ba éliminer batu mususu et surtout projet na bango ezali ko éliminer ba africain ba noir que ba noir ba kufa penza ebele mais projet na bango nzambe a dévié yango parce que bango ba provoquer nzambe na malade bango ba sali bango ba provoquer nzambe parce que mon pépé ezali domaine ya nzambe l'air auto respiratoire ezali domaine ya nzambe na tango bango ba toucher domaine ya nzambe ba komona makamana bango pe o nzambe ako sala bango nzambe a confondre bango ba zali kozela que biso surtout na Congo quand on parle de l'Afrique beaucoup plus na bango za na Congo bango ba lobi que Congo ba toza ba tu ebele tout ça ils ont décidé d'éliminer des gens comme ça et donc et ça mis que bango ba koufi ebele et ils sont morts beaucoup par rapport à nous là-bas. Nous c'est parce que dans la liste na bango c'est parce qu'il y a le mensonge na Congo parce qu'il y a les mensonges ba liste il y a le kuta ba liste ba sali le kuta parce que ba lembo déjà OMS voilà pourquoi donc il y a moni ba sali que liste na monsieur a un peu gonflé liste o ya Congo ils allaient gonfler ya Afrique ils a gonflé mais maladie en Afrique en tout cas ebomi penzate voilà. Merci maladie en Afrique ebomi penzate mais tout le monde il va comme sous les kanamboka Congo Kinshasa qui est muta kufi na Covid mais
baye opesa mbongo po ba déclarer qu'il y a kufi na Covid. Et le Béléoni. Et le Béninga m'a bépensé, le Béninga m'a wana pas si aucun pays en Afrique ba sali yango. Tu sais pourquoi ba sali yango papa? Parce que bango ba autorité na biso na mo konziambo ka Félix ba liaki mbongo. Il y a OMS. Ba yebisa ki bango bo to opesa bino mbongo to ko aider bino opesa bino mbongo. Il faut ba to ba kufa ebele. Ba to ba kufi ebele te yango na moni ba ke sikoyo ko kende ko luka bato obibembe muto akufi na Covid te ba tie Covid. Parce qu'il faut pas sa liste dans OMS. Il faut pas sa liste autant. Et donc on a battu on a bakufi autant te yango le monde ba komi ko luka ko bazako somba bibembe ezali soni papa ezali soni na mawa aucun pays africain a sali yango kaka biso na Congo et au vu eux au sud de tout le monde c'est-à-dire que bango tout bazaba complice makamo su ndenge leki kuna bango bazaba complice yango le monde to sali soni papa ezali bongo te penza bazo tala bango na ndenge bazo gonfler makambo ya muyibi wana ndenge ezali muyibi papa ezali makambo ya muyibi yibi peuple beaucoup bakufi bati bango na kombo wana bati bango na liste wana mais alors que c'est pas ça eza moyibi papa ezali pas pe mawa. Merci ezali pas pe mawa eza muta kufi na bokono wana te mais bakomi kopesa batu mbongo po bado bake bakufi na bokono wana eza esala mate na mokili. Mais yango to komi ko mona sko ke mensonge za na kati ya makambo ya Covid-19 c'est pas ça ezali bongo maman mensonge papa mensonge na moyibi na soni parce que et puis na humiliation parce que yo papa ozana na passe de konola kufi na maladie bona baya ko lobake tika toso ezali passe les familles ont été encore meurtries encore pour la deuxième fois beaucoup fait mutu déjà baya ko kufi c'est la bien so mutu pour la deuxième fois c'est-à-dire que ezali passe pour na famille o baya ki ba consulter bango nango ezali pasi pena donc congolais akosa ne moninga pasi boye akokipe lisute ezali pasi papa ezali loko moko ya mabe en tout cas ezalaki pasi mingi pena soni na mawa. Merci en tout cas maman Ntoto vanda penza wana te siko to kota na actualité o tozomona pona makambo ya musique na biso ya mboka Congo RDC toyebi ke mboka Congo RDC na diaspora balinga su makama musique ti nayebi ke maman Ntoto azali moko ya babundeli mboka. Donc tout le monde a quand même ma marche, tout le monde a quand même ma camion tout. Alors tout le monde a opération passo la affiche. Il y a Kofi Olomide. La fois passée, fallait auteur Kobeta Tobi on est sur les kaki. Tout le monde a kiango. Alors tant que mon affiche wana bande kono ba passo la yango. Ezolo beloni. Ezolo belanga mabe penza mingi que nandenge que na pas nandenge ba passo li ba affiche. Nandenge Kofi Olomide azo yali sous na provocation au fait. To yebisi mbo provocation. Ezali provocation papa. Ezali provocation Kofi Olomide ozako ya la provocation encore. Ezali pas si mingi parce que oyebi bien que ndenge makambo ya fali elekaki garde de Lyon affaire garde de Lyon et tikali na mémoire na ba français awa. Keno beta tala mboka muso lingi suko yaka na France kaka. Vous avez un problème avec la France ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec la France? Franchement, qu'est-ce qui se passe avec la France? Donc yebara ke eza lutte munene parce que ba français ba linga sou pas qui est encore deuxième gare du Nord. Voilà conseil zo pesa e. La zo pesa e conseil papa. Ba français ba linga sou garde de Lyon ami baleza la te garde de Lyon bis ba linga te zala. Parce que après maman to Bozo s'attendre à la deuxième gare de Lyon. Oui, bien sûr, deuxième gare de Lyon kozala. Wane kozala plus pire encore parce que oye kozala mbalo, c'est-à-dire que congolais ba ki na passi. Au moni confinement oye sala que fali ba annuler ni concert en Angleterre. Donc batikali quand même na moi passi on la karba. Ba yeba ka tiaki monter makati ya. Mais siko batu ba moni siko oyo akoya mbalo yo ya ba moni affiche ya garçon ya Kofi Olomide. Kofi Olomide c'est encore une autre provocation. Maintenant nous makambo ya fali to le on a réunion encore jusqu'aujourd'hui, na ba stratégie comment faire pour na babilo connaît se répéter le soute. Mais voilà lui il vient mboke zali mala muté to le bit to robina na muté to sa na muté mboke zo qui n'a encore de mal en pire. Donc si ko to va na oyebi yango très bien. Tika na makambo ba musique wana non, yo le sozo ya suna ka ba musique. Donc derrière toi, on pense aussi il y a une main noire aussi ozo ya pour na ko provoquer biso. Yebara ke y aura en tout cas une gare de Lyon aux ala na Bercy Bercy aux ala à la défense. Mais la défense ezali bureau, la défense ezali côté moko o ba bureau ezali zone commerciale, zone industrielle, zone makambo belé dans la défense. Eza nouveau quartier zadi ni kuna tout ça donc bato ko lingate ba biloko ndengo ne salama parce que yeba ke immeuble moko sur 18 moto.
oyebi côté wandenge soko moko zi moto misusu kozwa moto eza ba tour lokola ba tour jumelle neto ezikaki na États-Unis soki moko ezwi moto ça dit kuna ba tour na tour ça dit to kozala moko type tout na tour moko muswa ke na tour muswa ke na 4 5 tour eko pela concert na ba ko annuler ngo papa parce que ba ko lingate to zala pour la deuxième fois ezali malamu Koffi Olomide koya ko défier ba touté ezali malamu yebi ndenge makambo eleka ezali malamu tolobaki mbalo ko swana bandiko photo solo la toyeba qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour na concert oya ko beta concert na na ndenge ya bien ou bien obeta te na ndenge ya bien yo siko lingo ya na ndenge lumbe non ko ya ndenge lumbe te parce que na ko okuta mwete e kozong sela yo so okuta mwete so ko ye lumbe okuta mwete garde lieu ezali ya ezana na mutu abatu makamusu kute salama kite na garde il fallait salama mbila mutayaki soki te makambo linga ko salama kuna grave ozo comprendre ba français na ba futite ba ndaku ya batu ba voiture ya batu ezaki brûler nanu ba zana ba procès nanu yo lingo ya écoute moi je te conseille de discuter avec les résistants o bazali awa kolanda ba o bazoela yo na CT pour na ko négocier na yo pour na concert no beta te kolanda bango te c'est les mensonges yo luka kuta na ba vrai résistant o ba koza ke ba l'équipe ba pesi message ba vani ba tiki yo beti concert donc voilà ce que je voulais dire kolanda te ndeko mona ke zaiko abeta ki na Bruxelles ezalaki négociation il y a eu une négociation ba résistant ba kotaki pe na salle na ba mbila tout ça il y avait une négociation voilà pourquoi mona ki ngo salamaki pe salamaki na ba condition oyo ouais ko salamate donc quand tu vois que tu viens comme ça c'est un conseil hein apprends-nous à laisser discute. Essaye d'appeler les gens, discute avec les gens, et puis après mettre des choses en place, et puis où au bêtis concerne on a denga bien, où au bêtis on a denga lumbe, et bien on ne peut pas moitié en face. Voilà. Tout solo là, tout comme la souka, les autres JO, pendant moi vite fait, mais toujours moi vite fait, mais tout dans la question il y a né Congo. Né Congo, tu as vu qu'il va y avoir la réunion là Bango. Est-ce que explique-nous né Congo le bani? Ah papa ne Congo zali moto abuta moi na Congo ko ne Congo zali pona ngai ne Congo zali ne moi na Congo moi no abuta na Congo ba triple moi na Congo ko pona ngai na ebité po batu musu baza mayele ko le kangai ba ko expliquer peut-être makamususu et ozala bien au mo kuta na batu oyo baza ko luka yango baza ko luka ko sala yango malamo kuta lo so na bango menga na ndaki papa ne moi na semi ne moi na semi a lobby yango bien puis le ne Congo ça n'existe pas. Il n'y a pas de Nekongo. Il n'y a pas, ça n'existe pas, c'est de la foutaise. Alors, Nekongo, tozoyoka, et où tu vas? Na yebite papa, wana yebite. On a yebike, à l'obaki, yango lobby, les Nekongo, c'est de la foutaise. Na landa qui est, pour na landa raye, na landi à lobby, les Nekongo, c'est de la foutaise, ça n'existe pas, c'est de la foutaise. Voilà. Mais on a yebi yango mais le reste, na yebi c'est ok. Ceux qui disent malam, mukolo kutana bateau, lobby Nekongo, opposé bango question, bako expliquer yo, très bien. Ah oui. Merci na Gisèle Eumba, le véritable diamant noir. Vraiment, son nom na Gisèle Eumba, on a 5 étoiles de love. Na on a aussi Lion de la presse. Alors maman to sikoyo tomoni bino babunde limboka bo komi na ba chaîne na bino ba YouTube. Alors ba pasteur kutu bakosa. Pour pasteur bateya kutu ndengona te ndenge bino bokomi koteya. Bozo teya ko benda peuple ko fungula peuple matoi to bozo bokomi ko sala commerce. Ngai na ko lo ba papa ezali commerce parce que moto asa sali chaîne na yeza exemple moto asali chaîne na ye ba azako kota azako sala ba mbongo azako kota moto wala ko linga lelo Congo ebonga po kota ke sumbongo te a olinga ta mutu wana akolinga sute Congo ebonga parce que yé comme fond de commerce na ye avant de matin midi soir c'est YouTube ezako futa mbongo est-ce que mutu ande wana olinga sur soit mbongo e kata na mbala moko Congo ebonga akolinga ta. Donc, pour Nangaï, en tout cas, c'est malheureux, je le dis. Pour Nangaï, ils allaient fond de commerce. Moutou, oya yebi précité, comme yo lobi, bato, bayebi, oh, bayebi précité, bazakil, batunet, batuloko, babiso, posera ba question, banini. Nako, ko ça la chaîne YouTube, télé, kakamikono, surtout na les kamikono, surtout, non, on a commencé à commerce. Parce que maintenant, sur YouTube, il faut à moi quelque chose. Est-ce que maman, vous êtes d'accord, Nanga? Oui, nous sommes d'accord, Nayoko.
Nazali d'accord tout à fait nayo. Oui, nazali d'accord nayo parce que tout le monde ne peut pas être de la presse qu'on s'est inventé presse beaucoup comme ça là mi colonie surtout et comme qu'on fout un bon. Est-ce que qu'on linga un jour bon on est katan. Qu'on soit ba foutu autour ça. Aba foutu ngate pour nini. O comme mal à l'aise. Ba ino so o José Lebumba zako yamba ba kimi na bango ba comme na bango na ba chaîne na bango. Mais ba ko égaler José Lebumba te. Ba koki ko égaler Diamant Noir te pour ce Diamant Noir azali professionnel ça comme ça né et zo mon et puis azana batune balanda kaye belé. So ka tie émission batu balanda en passant na pesi Gisèle Diamant Noir Wumba mbote na ona malam en tout cas merci na Moussano ça la rapport na mboka Congo. Merci en tout cas maman papa batouana ba ko linga lisusu te ba koti commerce po ba ko linga eza commerce ba ko linga sute un jour Congo bonga po bango eza source de bon liala là ya ozambo na lobby yango je vais choquer quelques-uns ce n'est pas grave mais c'est la vérité. C'est la vérité ba lobby ba bundeli mboka bokomi na ba chaîne na ba YouTube bokomi ko sala commerce pour ceux qui te l'ont dit bien message mboka et qu'on peut ça m'appelle chaque jour t'as on est comme les malongi ba opesa na bande koto et comme eza engolo bani ngai na koloba tu vu aussi hein, quelque part aussi il y a des gens qui ont besoin de ça pour vivre voilà hein. Et tout le monde a besoin de pouvoir vivre tout le monde a besoin de omoni makamande ngono bimboka ezala makambo ya malamu te tongo midi poko tongo midi poko loko muso ko bateka yango et ça la passe mingi na mingi ya koyoka matin midi soir en plus des informations muso to batu muso azo pesa eza erroné eza ba information fraîche eza ba information vraie te muso eza erroné muso bo sale moi plaisir à loba ka po se pesa bino po botala e lobby à lobby kaka donc c'est ezo ça la passe alors que makambo zo le kakuna ndenge mususu et ezo ça la passe il faut arrêter ça franchement faut arrêter ou donner des informations vraies ou bon les capables disait Diamant Noir ba les pas les kings de la presse et dino pour na koloba makambo ya mboka oyo neti ba information nazo pesa yo ce sont des informations vraies on a yebp na il y a vrai il y a pas de mensonge je n'ai pas inventé ba msusu ko inventé en tout cas ils ont ça la passe ils ont bien été. Merci maman Nabiso Antoinette Kinkala et pesa biso no programme na bino ya tu as dit que vous avez préparé surprise moko. Oui. Et ça pour la date à les 18. Oui. Alors, Toroye Bayango. Merci papa. Toi la date à les 18, tu as préparation moko Toroku tana ba résistant, bateau penza ba résistant au bazali balingi mboka en fait. Mutula mutaza la structure naie, mais toye wana ko kutana pona ko renouveler encore la diaspora surtout la résistance. Parce que la résistance tout monde qui infiltré, bato mususu ba kei ba s'extirper, siko to tika la vraie résistance au tozo bundela penza mboka yango surtout en vue il y a que ça les locaux ya munene autre beng ça là bato ba étranger ba koya pour te parler de la résistance yangwana ezali le 13 ezali le samedi pardon oh là là samedi 18 le samedi 18 na 14h na 14h30 na Paris na métro Porte d'Orléans Tozalawana na bandeko bali ko ya kokuta na biso boya Tozalawana na 14h na métro Porte d'Orléans le samedi 18 métro Porte d'Orléans na Paris. Merci beaucoup papa. Donc vous bengisi bandeko nyonso oyo babundela ka komba na ndenga solo. To tini ba invitation, to pesi ba invitation na ba tête d'affiche à la résistance nyonso tout, to pesi bango ba invitation pour baya to solo la to la makambo ka ba pesa pe likansi na bango, to ba ndenge to ko sa to pesi ba auto ebi ke bazali ba infiltré to ebi ke bato bazali incorruptible ko corrompre bango te, quel que soit ma solo na se. Est-ce que vous ba bango pe? To ebi bango très bien. To yebani très bien, to yebina o ba keli ba masolo et salami ba quelque part, to yebi on ba mboka mususu to mboka bato bazo bundisa biso, to yebi yango bato mususu ba kende na ba proposer ki bango pe ba boya ko kende to yebi bazali. Nde bango na to proposer ka bango wa. Merci maman Anto liloba ya ko kabwana pona mkola lelo. Merci. Merci mingi na papa Edino image na musa nondengo lukinga le batinda ki olukanga olukingai conseil ngana pesa na fali na pardon na Koffi Olomide koya kotia biso na kata désordre te koya ko panza te parce que au besoin jouer jeu ya ba occupant o ba occuper mboka na biso Congo bozo ko jouer ngo makasi ya koya ko luka ko diviser bana mboka koya ko diviser biso na biso alors que toza bana mboka to photos za lisanga to bundela mboka wana ndenge zali occuper to bundela yango en tout cas vraiment Koffi Olomide c'est juste un conseil écoute discute appelle
discute kobenga sous bateau yo yebi o ba yela kayo wana ti kobenga bango to yebi ba tête d'affiche muso yo ko benga lelo bo solo libien et puis ba leki ba bengi ces résistance nous surtout to ye to sangani to soli pona yo to yebi ndenge to sa pona yo. Donc je pense que ça conseil appelle et discute ko zoate bato muso bazo ya yo na lokuta bazo ya kuna balobi non oui kuna ke balobi non ba ye balobi non kuna balobi oui. Donc fais attention, appelle les vrais résistants au bo sola na nouté. O benga na nuto yebi ke bango batele makaso batemba bengi batbaye benga bango bosola kolanda ba oya ya lokuta te amiyibite bazo ya bazo okosa makambo biso la diaspora est d'accord avec nous, les résistants sont d'accord, les combattants non, c'est faux. Il faut solo la bien na bato yo yebi moko yebi basi ba yebisa ki o benga bango nano bengite benga bango. Et puis au soana bango et puis la ngana lo basu elo komoko na suka pona pasteur Mukuna na prison bino bato FRCK baza koma benga wana bato église na ye ACK bino bato ACK boza ya kolala boza ba nul bakangi mokonzi na bino boy bakangi injustement bakangi injustement à côté prison pour une pute. Cette femme là moi c'est une pute, c'est une vraie pute. Fiona vandi ayena mbongo bato so mona ki rasala ki vidéo bakanga ki na bina bank akotika tale bela mbongo ba pesier po ya ko condamner po ya ko kosa makambo ya ko la pasteur Mukuna tala mbongo bakangi na bank akotia mbongo na bank ya zue bela mbongo na wap azala rappel na compte na bank te ba kotike na garde comme rotia mbongo bino bato ACK boza ya ko kufa boza ba nul en tout cas vous êtes des nuls. Bon téléma pona na ye aza malade kuna balobi pasteur Mukuna aza malade azali pona ko défendre peuple te bino sko aki mukonzi na bino botiki ye boza ba mauvais bo téléma ba congolais bo andenge nini bo téléma bo sala ba trouble kende kuna bo kele ba bimisaye bakangi injustement. Il y a pas de justice là-bas dans Bokana bino ba to ACK réveillez-vous. Allez revendiquer pour votre chef là. Il est en souffrance là-bas na prison. Boza bato wap. En tout cas, pasteur Mukuna siko ozali o lobaki pona mboka depuis o lobaki wana plus personne il y a plus personne en zolo baloka ye. Azate atanga ke komba ba tozaka na ba 3 personnes wana ka abona. Muto azai souté. Siko bino so bo sepela ke bakanga ye siko botema bokino lobakuna lokwa yete. Siko muto aza souté. Naza d'accord nazalaka d'accord na yete mais par contre na ba discours nazali koloba telemaki alobaki nazaki d'accord nango sauf que za otanga komo ya Félix Cité parce que c'est son père azaba ndé wa otanga komo protéger moi naye mais ba discours nazali koloba nazaki nango d'accord. Siko bakangi siko avandi kuna nie bolingaki mutu boluka kande mutu a attaquer Kanambete, c'est ça. Merci maman. C'est ça. Merci en tout cas, merci. Mbote na Gisèle Wumba opesa te. Mbote na Gisèle Wumba diamana sina pesa ki mbote na eba Gisèle Wumba diamana musala kitoko sala ka merci en tout cas maman diamana ya yango wana en tout cas mbote na batino so balanda les lions de la presse mbote na batino so balanda pe maman to mbote na docteur olobaki wana Jean-Baptiste Tenda ya yango wana en tout cas mbote na yo merci mingi en tout cas na bande kono soto to linga mboka to linga to bundela mboka wana to lobela pona mboka ba maman congolaise bo balanda les lions de la presse boza wapi pas les lions de la presse bolobito passe dans moté malinga loba pona mboka bolobela mboka faites du bruit pour votre pays. Merci beaucoup. Merci na Lion de la presse, merci na le véritable diamant noir Gisèle Wumba. Merci na 5 étoiles de love d'Embo moment ça m'a fatigué la moko na média. Alors à très bientôt tous alana. Touya osuku ya maman topo maman to tout monde kaza maloba kitoko bomona ngoti maloba kitoko na munoko nae. Merci maman to en tout cas tout le monde ni balasima. En tout cas merci beaucoup papa. Au revoir, ciao. Les lions de la presse. Les lions de la presse, misala nabino ezako yokana. Et nous on baki. Tangu batu bavani na ndako, bazana besoin ya info. Bazana besoin ya liebi. Le collé elle est là qui va pas comprendre que comme nous les kana Paris, comme nous les kana Congo, Kinshasa, Gabon, Côte d'Ivoire, Brazzaville, Angola, et kawapi. Bono yo kango rassemblement les lions de la presse. Yoka bango kolanda biso surtout les la musique chrétienne zamba pambula les lions de la presse la minute on est bango la minute on zamba ça va les lions des ministres rien à dire mais toujours ensemble les lions de la presse zamba sur toujours avancement.